semaine passée nous avons vendu na bateau bon na mesene nanga maintenant na morga siko na moni make mundweri akufi dusiko mo bomoni siko passe na yango na moni siko mundweri akufi était aza mutu na kata NTPC bon ça les bon poani c'est pas bien. Ya bien te ba honorer quand même pardon Baptiste ne pardon nous bolinga keza na njiba lele na njili ube ba lele na fiki ya biso ba kata batieli kola mapata toke kolela ye mais bazo ko honorer ye te lobi momo na masumu ye ba kolela na terrain 6 lobi wana ba kolela na Buda ba kolela na fiki na stade de Marty ba sa musala Transco mon anité. Papa m'a soumou mon anité. Neto le baba m'a soumou à Zate. Neto le baba m'a soumou à Zate. Maman neto le baba m'a soumou à Zate. C'est là na benga yé. Na téléphone. Toi c'est trop. Faut donc la sabango qui est au télémi. Toi ba you maté. Toi donc ngoto boboté. Omoni ke nazena raison na baba chebe menanji nanjili papa yoka yosikoyo oza contre président sai sendenge atie corps eza na fiki contre te likamba pikini e banikaka lelo togi lelo depuis lobia batu nyonso bayebi ke ebe mezala na njili kene na njili boke mais pas de jouer pas yoko solo ba mingo za artiste papa ngana zali président ya tout Tchangu debout. Et puis Nazali président ba comédien ya Tchangu nommé par Masumu ayebi yango mais akoki ko consulter biso aloba ke non ezabo biso sali programme ke bembe kozala na Njili Sainte-Thérèse na quartier 6 même lobby naza ko apprendre ngo kute pas comédien mususu ke non ekozala na Fikine après Fikine et Njili solo mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 Blague de loi sur le biso makambo Victoria Télévision, Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mamna na ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria certa amen tiki tchati Voilà, bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout à travers votre site Congo Victoria. Voilà, donc le monde artistique en pleurs. Donc ils ont perdu Roger Vika Mundweri et aujourd'hui c'est la levée du corps. Nous sommes vraiment en direct de Ngalema, de la clinique de Ngalema à Gombe. Aujourd'hui c'est la levée du corps. À beaucoup de monde la présence c'est l'artiste Ebele Obaye pour rendre hommage à Nastar Nabiso à Congo. Mundweri Vantar n'est plus et Ololo. Et le comme ça parce que à Botama le 14 juin et le levé du corps na epesa le 14 juin. Donc pour dire que mystère Nzambe yango to sala ka bolamu aibete ke ba ko bimisaka mukolo corps mukolo o Botamaki. Voilà, merci minamno to bota la biso c'est vraiment triste lelo to perdre
Mondori Vantard, merci à Mila Wakodas ma caméra, merci à mon boss JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas, merci à tout le la Bisso de partout, vraiment, Toza ampleur, Georges Louboma depuis Dallas, tout vraiment ampleur. J'ai mis ma IB le courbe de la presse congolaise à la présentation, tout aura une image de Nikoleka, merci beaucoup. Aye na morgue, to pour na to lela na to lela ye, to accompagner ti par Ochakor. C'est ça. Ya Gabi, où t'as une décorogé vu qu'à Mondori a kufa. Bon, là tu n'as qu'à makambo na nazalaraté. Oh. Ah, nazalaraté. Non, ça a été peso zaté. Te nazali nanga mais na kata makambo na bango ni ba pesa na bambongo tout nga nazalaraté. Mozo mona mozo il ça va. Na ki pa makambo wana te, nga na ki pa mingi makambo nanga. Donc c'est mutakufi eza nango bon mutu na mutu wa so mbongo ekwei atanga mo pesa nazalaki wana. Soki mbongo ekwei soki obro sala bosali obro kabula ngapi na ngana swaka. Donc nazana rien à critiquer mutu, c'est ça. OK, merci Gabi. Après l'IWA, jugement aux services. Alors pendant la période de Nyonso et obsèque programme Nyonso, qu'est-ce que vous souhaitez? Nous souhaitons que bien la demeure na suka. Ya mweza prière na biso. Azonga ka bien mais biso to moni otomoni o etika linza me mutayebi parce que ngana témoigner malamu pona yebi yango mais o etika linza me mutayebi et Bible dit après la mort c'est ce que nos œuvres ndé olanda biso. En fait, Mambali encore nous kanisa ils ont un peu gravité. C'est vrai que déranger Banjilois et déranger Banachang, on pense qu'ils ont Sainte Thérèse. Mais je crois qu'ils ont un grand problème. Ils ont un Fikine. Autour ça ils ont tout condamné malade. Moi, on a dernier demeure né malade. Mais le président Massouma Malvin a je sais pas ce qu'il y a le non bon ça il a parce que mutu za kufia kufito wela intérêt musuite moi wela intérêt mutu so mutu ça que mutu kufa des fois ça peut être un problème mais mutu kufa ko intérêt ça peut pas causer un problème donc c'est la compréhension donc bon président voilà merci beaucoup mais to tikala ko bossa na été na ba info ya minene o ya sali merci mo de wa zo lo banangai isma o ba lo banona eza des fautes mutu wana ba lo bano un jour ona mutu na o lela mo tela go lelo akoma lela na kuti na e wana ne président ndona bana ote ya la toza awa na ngalema tomoni buibui moko ya moto pe a travailler ki na papa Roger Vika Mundweri abandaki na kombo ya mama Boka mama Kwala après ayeko jouer rôle ya buibui abanda ngo na groupe Mundweri lelo ko perdre Roger Vika ozaki président na yo sentiment news na sentiment te mama ko perdre mutezaka sentiment te eza pas sur les tristesse eza pena pasi na mawa donc tristesse donc eza sentiment te pona ngai bon eza pena pasi eza passe parce que au perdre moko ya artiste ya munene moko ya baoba ya Congo donc eza pasi eza na biso akei bon biso ba oto tikali ka tous na bolingo bo moko quoi bien tabimisa buibui na scène ou alors oyaka dala musano okotna tenga na yaka na musala tenga na eba théâtre te na yaka na lo te nga na yaka na lo te na banda ko théâtre pa mundu na zana âge à 22 ans na yeba na lo te na yepe na mwana ndako donc mwana ndako pena na yo banda musana ngai epa ya Roger Vika yepe na mutabimisa ngai mutafulanga yo mo lobi ke le na banda kana banda na rola mama Kwala donc na bandela ngo pa na ye rola mama Kwala et puis na bandi buibui pa na ye et puis komba buibui yende mutapesa ngambo donc c'est ça ce que ya le loro lobani na ndenge bato baloba ke groupe etikala na mboka vie gao poso ni kozani po groupe wana e umela kombo ya Roger Vika limwana donc groupe so etikala pa vie gao bon ezape mabete parce que vie gao pas zaki président Mundweri azaki vice ne zaki vie gao donc vie gao lokwa za lokwa batu baza bactère baza groupe ko panzana te lokwa Mundweri akufi donc Mundweri nde mutake me groupe kete groupe za groupe etikali donc vie gao mutatikali fa simba groupe makasi fa za la makasi donc bactère bactrice o batikali na groupe Liz Boy original donc il faut baza la makasi donc c'est un peu ça voilà merci beaucoup na moni pe Darling Palata to me kapé ko sola na e ba star na bino ya Nzonzing batu oyo ba sepesaka bino mais lelo yo liwa e komeli bango Darling Palata bonjour. Oui bonjour ma sœur, mes condoléances. Merci. Dans li batu ko se plaindre ba bi liwa e trop na monde na bino ba artiste ba comédien bozo kufela ningi qu'est-ce qui se passe? Liwa qui para métier de
nzambe ntango apesaka nzela na liwa afungolaka porte ya liwa afungolaka yango kaka mpona bacomédien te mpo so tootala na social na nde tovivaka boye na monde motu nyonso akufaka bamédecin bana classe comment dirais-je bato nyonso tozomona ya banzela mai bato bazokufa eza kaka bacomédien te mais liwa ekweleli biso eza kaka mokano nzambe nde ekokisami biso toza a mpona orendre kaka gloire na nzambe oyo apesaki biso président Mundweri epuis ye kaka nde azwi biso ye biso toana eloko mosusu ya kolongola te ya kobakisa te mpo biso nyonso tokoleka kaka na nzela wana ya kunda yesu kutu mwana nzambe alekaka na kunda avant mona lola il faut tika poso oyo donc toza na eloko ya kolongola te ya kobakisa te eza kaka mokano nzambe ekokisami biso toorendre kaka gloire na nzambe voilà darling babi bino bolingo eyebana ka boye mo nde matanga eza boye nde botongola bolingo ya baartiste bopesa yango te mais en soi bolingo ezalaka te monana kaka tanga matanga bolingo asambla effectivement ezalaka vraiment bongo ene ezalaka mais sikoyo ngai atant ke nazalaka na nga moto arankine te nayebaka kozala bien na motu nyonso nasekisa motu apartir ya motema mpo nga darling so nasepeno te na olakso mpe yake nasepeno te nabombaka te naza na temps sans semblant te donc so na lakso sourire na ngai en tout cas seke nalingi yo mais na moment oyo toza awa moko na moko atire leson mpo kaka na kesi oyo président Mundweri akoti biso nyonso toleka sikoyo toyinana mpo ya nini abotama lelo leve du corps pesama lelo yango nde esika mpasi sikoyo ezoya mpasi ezoya na mitema mpo na lelo ezalaki jour anniversaire ne so azalaki vivant alingaki vraiment afete yango na lolenge moko boye ensemble na famille na ye na bandeko na bacamarade na ye mais sikoyo lelo ye moko azoyeba esu teke lelo eza mokolo na ye kaka biso nde toyeba sikoyo mpasi na biso place ezoya nde yango wana place opinzoli ezoya tozolela makasi na motema donc conseil kana kopesa aimons nous vivants tant que tozo vivre tolingana tant que to vivre na bafani na biso bolanda biso par-ci par-là bolinga biso tant to vivre nanu edenga tant no vivre po soki naza te lobi ezalelo te na nsima ata osali ezaka mpo mikumisa mpo bato bamona lolendo c'est ça posano eza nini mpo na groupe etikali Lisboy original Lisboy fondation originale c'est ça donc bazala fondation eza ya sobi le président l'a dit OK Lisboy oyo ya président Mundweri bazala toujours soudé bazala na bolingo bazala na bomoko po soki baza soudé te baza na bolingo te en tout cas ekoma oyo alobaki boye oyo kuna ki traduire on ndenge mususu flamme peli ale groupe comme kabwana oyo abendani bozala toujours soudé bolanda exemple ya président Mundweri asangisaki bino bomoko bozala ini soudé bolingo nde bokende liboso. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Santé kitoko te pona uto belanga pe maladi wana fièvre wana comme na zunguzungu oya tonga wana jungukunya siku jungukuna esalinga mabemi na telemi kaka ya toloba 2 semaines na yoki mwa mais nani na koti penza na muzindo te ndenge na yalaka. Voilà maman papa na biso Mundweri Roger Mundweri azaki vraiment nani pas ko artiste et comédien au oyebi. Bon azalaki moninga pe na joie na ye moi mingi bazao jouer ba rôle na ye pe très bien na voyage na ye la seule femme na zalaka na série wana na ba 86 si je me trompe pas to gendaka na Gabon na président Mobutu mtatindaka biso na Gabon to c'était le 20 mai na colonie zaïroise à l'époque tozaki ngai Kojoko ye Mangobo Ngajaja koko danzombo ngai moko ne la seule femme et oui na voyage kana bango alors
tozwaka na ye na bastade Omnisport ya Gabon ye baple moko ye moko nakata mais on a Jackie awa vraiment est-ce que tokokuka mango babi tokoka te toza baartiste toye na coulisse tobando sauter habito sauter pona traquer longwa biso tobando bembala liboso pe na jouer na public ya munene ndenge wana te basali lokola marti alors ayebisi biso courage siko atoni vie mango babi awa tokoloba French ou bien tokoloba kaka lingala parce que zamboka mopaya alors sikoyo ndenge bato batondi boye ezaka colonie congolais zaïroise te ezana ba gabonais ba koti stade via le bon nga na kopesa yo Jackie na ngai to bando sala bilingue olobi ndamu na français olobi okoti lingala olobi ndamu na pa to cha baninga mususu bazala l'aise ba à l'aise sinon te na public na biso nde to sali spectacle on a des qui je me rappelle mon cas nga mwaso bazako balisa ya zaka tatana te ngaja janda zaki tatana nga ya zaki noko na ngai nde to salaka spectacle munene ça passe très bien oui passaka très bien parce que na ba président de la république ba yanga biso Mama Chako na jouer les papa na biso mundu l'été azako pesa d'abord bateau bazaka ba vantard hein to le bateau ambongo ebele ba mona ka batinyo so pamba hein na pamba na ye wana za kopesa toujours na ko jouer na etolé ezalaki wana tolé ndenge nini ke ata ko sali ki vanta ndenge nyonso suka na yo wapi lelo ye wana tokomo ba suka na ye wapi yango na tonito kunda avec beaucoup d'honneur na ndenge ya mutu ambongo azalaka nango moralement azalaka na oui na aya tolo bata physiquement azalaki na mbongo te mais na moral na ye mbongo ezalaki na ba pensée énergie na azako ko se comporter comme s'il avait beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez pièce nini oyo ya suko talaka ya vraiment? Ça fait longtemps na yebi. Panga mona utako jouer na uto na si je me rappelle ya suka on dirait na jouaka na ye na bandal et puis ça ngo ezaki ya mwana nanga Da Costa oui. Nde ya suka nga na jouaka na nini koloba na famille biologique ya papa Mondweri et puis na famille munene ba artiste o batikali courage kaka na pesa biso nto na courage moninga akei ezanzela na biso nyonso biloba loba e la te to kunda yiki toko to lakisa vraiment que toza bon moko to yoka biyoka yoka te famille pe ba ya la ini moi moko moi ndambu to ba cotisation to pesi na moi ndambu boka bolango amiablement amiable boka à l'amiable boka boli biloko bien o bo sundola pe bana Mondweri te et la biso pe baptiste et la o bazana to talaka bana na biso pe et ça la bien. Merci. Kufaki na moninga kufaki mais 2 semaines passées ne to vanda na bato bon na mesene nanga metana ina morga so na monima ke Mondweri akufi dosiko mo bomoni siko passe na yango na moni siko Mondweri akufi na komona ba artiste comédie belé ya komona ba journaliste ya komona ba cameraman ya komona ba tebele ba mie connaissance Mondweri makufi kasi nzambo to sambelaka yemta zwaka yemta pesa yemta zwaka e osala nga pasi mais yake ngana tika na mouvement na nga moto tutikele belé na ko encadrer groupe to bana encadrer ngona ya ki bi surtout mingi ko koma scénario mise en scène na ko encadrer la kingai na baninga mususu mais on a zori ki siko mutu na yi mayele wana ko koma wana to bengi mutu montre est-ce que likamute atana ndoto to bana koyeba isalabo pour la baso kufi okei mais yo Mondweri maso bazo yoka na tango yo ayeba bien que soko passer mutema nanga na ji soko mona ndeni nanga ya kokonda mais na kondi siko leka nanga machombe na komisu machombe ya makasi na meki body mona la tiama na moni make
esimbi te na longola mbango nalati sikoyo tricot oyo nabayiki jamais nakoki kolata elongi ya Mundweri mais bakonseil yanga elata yango mpo eza orande de no hommage yango wana ngai nakoyaka na groupe nakosala oyo asalaki oyo akokisaki te ngai nakokokisa yango ngai ayibi ngai na motema moto mais tant tovandi mingi ye avant qu'on ait le fort wana ye moko déjà kuto avant mon anki na changeaki na nani des comportements na ye ya koyoka ebele yoka na yo mais oyo kizana motema na yo ezala moke oyo ya malamu oyo mabeso ekoti awa ebima awa yango nanga na bana osalela tana osalela ngo kibomoto nanga pe aza masa na ngai tolati ne ba couper tolati ba pantalon to kola ensemble ye dirigeant choral ngai dirigeant du joint na ye to sali troupe théâtre biso mi balena sera maimona nga mope na mona na morgue awa to sali troupe théâtral ti to sangana ngadia dia to sala shisholo yenge wana soki ba cofondateur na ngadia dia na ye Mundweri donc histoire na ngai so bina beta so beta biographie ya Mundweri lo baka ya ba date de naissance ko connaître na étude faite to tangi ne pe to si ne examen de tête ça ne esika moko examen de tête c'est na peda na ye donc tu as même biographie à part ma date de naissance donc aza mutu pa na ngai aza ne mutu ya théâtre karaté mais aza ndeko na ngai azalaki ndeko na ngai bon akufi biso na morgue awa tato kobimisa ye toke na fikini donc toza awa na clinique Ngalema tokutana ba artiste ebele tomoni Micho Bozo ya groupe ya Lisboy Fondation oyo dirigé par président la DSOB o azala mingi ya ko perdre ndekone o babanda ke loko nzela moko lelo yo azali papa voilà papa na ye na musala oyo papa même lelo même na mbula voilà lelo calculer nga azama 85 calculer siko pas Mundweri c'est que c'est mon père et par rapport il y a président et Sobende na loko ok bon na yote mais président voilà ada yaya oyo amemi pas mettre paille abanise tete na banjil ngala mo devant mais na yoka histoire pona umeli mingi na fermer sobe ada pena yaya na ye ya makambo beti basali Lisboa la dit okay bakomi ba président si fermer les sobe nga sa mouvement bivena sa mouvement nga ya bikende asala pe aboti biso eza pasi na kobungisa Koshiba père lokola ve Mundweri passe au Sarate, bon, chose à te anzana bisoto, va accueillir tout ça là que tout au sala, zamba beni molimona qui est. Pour ça qu'on a retard parce que tant qu'on a qui n'engalé, mais c'est même bamba mon pas qui ne va end, mais parti c'est pour ça qu'on est moins retard. Liwe. On a retard. Te kolongolé na hôpital Angil, ko ya neti ah biso mo, ko ya chaque jour biso, elo arrêté zaité. Ezai kaka tato le bimagité, mais na be fa se simbité, va accueillir que son âme repose en paix. Pasi makasi pasi ya osapi yo mundo za buye na ndingo yebeli théâtre za pasi ya osaranti au père de mutu ko Mundweri vanta na olinga ko koloba mingi te po esanga benzi pasi na ebitana na jouer sur rôle yango de likam mondial muta pasi lo ko leka susu se yango de likam relève ezate Micho relève eza bat ba jouer na ba style na bon mais style na vie eza elo mususu. Voilà. Parce que quand on la paix, mais rôle la paix est Mundweri na ki Micho Bozo. Parce que les déjà na sali vocal kuna. Tiens, biso na zo la et biso la so to la li butu na foi ko bon ça va place to sema mutu. Mais ba fan le hôtel au botango ba mona ba utima lokwa ko ça. Soki liwe baki ba comédie, ne sansu za kufa kite. Ne kadia kufa kite. Ne Mundweri kufite. Voilà, comprenez, ça fait très mal. Tozaka Kolela. Le président Roger Vika Mundweri. Voilà, merci beaucoup. Voilà, très chers internautes, nous sommes dans la clinique Ngalema. Batu basé belé, Baptiste, batu surtout baza, mais tout le monde est plus Roger. Azala raté face côté qu'on a porté parole, azala raté artiste. Tout le monde a fait un événement tout azala raté dans la côté musique, dans la côté théâtre. Le lieu que la vie est Mundweri, en tout ça n'est longo. Puis Roger mes condoléances. Merci ma sœur, ma condoléance pena bino va pandi sans repos. Bisona bino tozala raté, tant on l'a en commun encore quoi. Donc
Aujourd'hui, biso ils ont rappelé bino. Il y a un moment nabi pareillement. Voilà donc les lobes et copains de Mundweri vont tard. Bazo le bébé lié comme trop na artiste pour nani. Teliwe comme trop na artiste teliwe zala na ngona mututu ba bébé pe ba kufa. Ba mort ne pe ba kufa. Ba assassin pe ba kufa. Ba docteur pe ba kufa. Donc liwe za naturel, liwe za loko et salama. Yesu Christ mwana nzambe kutu azali na lisumu te akufaki. Et bon biso liwe za eza pour la mutunyo surtout. Parce que lelo yé pour la représenter mes hommes ou bien tant qu'artiste pour o le pas liste boy na liste pas phénomène sauvé. Nyonso mi balé. Puisque patron na wa rason azara social, azara mutumo, azara toujours l'info na mamno surtout les kaka. To solo ki ngopé. Puisque naza pe artiste, nga mope na sala lisano oyo, ya moni na ki touché et vieux mundwera d'arriver dans un quartier, biso balanjili. Donc tant on a vendu dans 5, on a coûté on a fait mundweri trop na fait dans gaou na église. Arrive un grand chrétien. On a raté te ba messe à tongo. Vieux mundweri na on moni kana ba messe à tongo na église et ya moni kotala ke via quartier bon et surtout to banda kuta na trop. Na grandeur na ye azaki président du groupe azaki patron du groupe mais vieux mundwera azaki le ka batute vieux mundwera azaki le ka monio azongi sima petit na neni animé au peuple donc bo solo le roi ba camarade et mutaboye na kokite en na bino natika no ba charge na nga na zanango na ya rolela ce grand homme copie ko babi passe relève exacté mutu oya ko incarner rôle au pays azoka a hérité quand pas le mondial parce que le quoi que nana nga zo ko hérité rôle ezo simbate. Bon actuellement non na moni moto azui le colavie mondérité pour ya zo ki on peut pas le mondial mais il a moderniser ki on a ba ndenge na epé susu sikoyo en tout cas non na monité mais na bi que Congo est pétri de talent et ça ba talent belé moko ka obimanaye et ils a na moko pe a raison ça sur l'image ya vieux mundweri a osangati on comprend voilà on peut ce message ni na bateau batika na groupe parce que président vieux grand que le quoi président basé belé papa nsekele papa mfuka bazala ndenge ni po komba mundweri limwate voilà et lo ba rosara ngwana basa de sorte que ba battre la Lisboa originale ba battre la ngo ezala toujours donc ba créer le sope mundweri mo na kati wana. En tout cas, va recruter acteur mon BP, ayata na idée on a ouvert azai nango pour que image na ye bungate. On comprend parce que milliers de fanatiques na ye bazo lela. Na bi ba na poto comment bazo benga. Et là ba tumsu ti le ba on di matin que mundera kufi. Ba tumsu ba mona za baise, mais la réalité toi na morgue. Donc ba fanatique il y avait munderi eux boza partout dans le monde. Na bi que maman Zouzou na Lyon azo lela nabi que président golf kizola na Paris yekuta lela théâtre batalango na restaurant ACK bozo lela nabi que Bruno Lubika yo zala toujours pemben ka ya ba artiste nabi gozo lela vraiment botika ba artiste te botika Lisboa originalité bo soutenir bango et que musala ove undura bandaki eko ba toujours Nanjili kuna babima président Masuma za mal vide soka ye kuna ba ko menacer pas zo la na enterrement tant bo leka ka njili mabange ko leka non wana lokuta ngana mona njili nga fanda na quartier 1 donc muto azana idée wana zate bala njili ba civilisé on comprend tokoki jamais ko saboter corps et bembe ya na biso azaki le roi patriarche njili ça veut bien veut mundo wa botami na njili akoli na njili atangi na njili asali vi na njili akufi na njili donc veut mundo wa sali crise bato memaki na ba chinois donc moi na njili ata moko taza na audace wana ya osala bêtise wana ke to bebisa ko ebembe ya patriarche na biso donc aza na été so moni bena muto alinga sa bongo se kaza mwana moko awuti bisika msusu ko na bebisela bana njili réputation biso mo to ko s'en prendre na ye na yebisa bino muto aza na idée wana ke obebisa matanga mundweri comprendre que bana njili baza bato batumba ba soda na moto soda sima munduki momona njili akanga na maboko atumba ye pour dire que bokeba muto aza na idée wana bokeba bokutana bana njili baza très mobilisé bazo lela ya na bango biso mo to sala sécurité
biso moto sa sécurité lisu likola lisu na matanga ya na biso tito otika ye esika aopema pour la seko babi toro bokoki te parce que babi matanga njile bimanga te tomola bipoli na fulu ka wala matanga tu ya njile ezalaka la njile mais toro oyo boresite eye na fiki non tokoki kolimite ya Mundweri te tokoki limite président Mundweri te azalaki international azalaki artiste ya njili te c'est vrai qu'azalaki natif ya njili mais azalaki acteur ya njili te pardon na keloba artiste o comprendre donc azalaki acteur ya njili te donc azalaki acteur ya mokili mobimba donc mokili mobimba eza kolela ye. Merci na ba organisateur ndenge bochango na fikine pour que esunga bana njili bana limete bana ngaba bana ipen bana partout ba rolela président Mundweri ndenge tolingi tolela ye. Voilà, merci beaucoup. Merci Jemima. Voilà tunaki. Ya solo. Gabi c'est pas trop de voyage. Oui. Na matanga papa Mundweri ba relation nini oyo bandai ko maintenir na papa Mundweri. Poto moni batebele bazopesa ba vie na bango. C'est-à-dire biso dozali parmi na bana Mundweri biso dozali c'est-à-dire parmi bana na ye pene ya yambo ya bimisi zoro babela zana kati tekedi c'est-à-dire ngai moto ya yambo afasonanga na télévision moto ya yambo asala batu ba découvrir ngai zali président Mundweri à l'époque aloba mona nya tekedi bina simba c'est-à-dire na ile la papa nanga vraiment elle la papa nanga sauf que na ole la ga toujours que papa qui est très tout papa tongo mais ezaliwa zanzela biso nyonso nde papa zakuna nde biso beto kozala lobi nde biso totelemia nde papa zalaki saliza nango nzela biso nyonso kimi ezala kaka akuda makala malamu molimo lepe makala na Kenya yango nakoloba fami lelo toyoki awa desordre ezosalema aza artiste ya Tchangu te mais afandeli na Tchangu aza artiste ya Congo précisément ya monde entier c'est-à-dire azalaki déjà étoile de ba star c'est-à-dire bana Tchangu so bameki se comporter bongo esa mabe makasi ko hazabe na ya Tchangu te c'est-à-dire so dotina lemba wana c'est facile mtana na bandala ya mtazana njila ya c'est-à-dire kana moi na milimo ya katikati kwa c'est-à-dire idée mabe za la te pona bana ngamu na njilwati ngamu na Tchangwe maintenant na bigi na lemba namuna ngo na ngomala siko yumda Tchangu ngo fashion nani yonani c'est-à-dire président to Tchangu te bato wala ta on ne moza wa kikeli leso akufela ba te fo balika na Tchangu. Oh non. C'est normal, c'est-à-dire l'organisation ya NTPC, batali ba programme habité tout ça on a fait. La Seigneur, auto ngosa na Tchangu, ngosa na Tchangu, kayo sa ngana limba no kande mo. C'est-à-dire que tout on a benanga za na milieu, za pour bana Tchangu te, na za be pour limba na selon l'organisation NTPC, so habité ke no boy to landi. La relation nini oyo ya malamu tuzwa ba si on a koloba Mundweri za ndinga ya telemio. Isaïe. Donc si on a besoin pété mais ma casse ça que si on a fandi nga mo l'idée na fandi pena na otala bana ngape c'est-à-dire c'est que père on a formé nga devient souvenir ma casse vraiment ya ngwana o ya tikelinga o go sala ki ata na une fois na lika pa bana ki tala ta bana na ta une fois na inane bona bien na lokendo kende po bokanga na maloba na so na okenda kenda te souvenir keke bilongo bo découvrir po ba bilili za na bi ata une fois na ne bano sana lika bana otala baliki na ngana mama Yvette. Merci beaucoup. Merci maman. Et qu'on facilite mutu mususu bon akosuka kaka na njili nde elobaka David Putu akosuka kaka na lemba wana asuki wana lemsu makoki okoma njili ozata yango mayele basalaki totie fikini mukolo okunda eke njil quartier na epe famille ba ndeko na ya mabele ndenge tolobaka ba lelipe sima toke kunda donc kalikile ezala ngona nenga mabete na ba bibo bana ba insécurité o ba beta bino kuna o nini ba baza pena mais ba beta biso pona nini Mundweri aza mwana njili banjilo wana baza bana RD Congo ba kinwa ba yebi Mundweri bien bayebi ke bakoko bebisa jamais matanga Mundweri bakobebisa ngo jamais parce que azaki mutu na bango ya sous-sol donc bakoyo sala ngote lobaka ba diabulu oyo ben filtre ndenge to lobaka ba rebelle ne bana njila solo ba sala ngote te ba sala ngote na ebiso ya bana njili wana
baza banjilo pene ya solo ba yobi pote bani na njili. Voilà, bato bako retenir nini population nyonso ezolanda yo ezala na Kinshasa ezala partout dans le monde. Mundiori akufi, merci na ba geste batinyo so basali. Merci. Biso ba artiste to vivara pona bino, to sala musala pe pona bino. Pour soutenir artiste, za ngo mabete parce que comme ako l'air ya zokaya pe sarabiso. Mais l'aime si yo za na moi pante artiste ya sekisio obongi. Biso artiste a neti pasteur. Pasteur so azote ya bien. Comment on a ngoti na l'église, bazotia batie kitunga moko wana. So passer azote ya bien. Mbongo wana kokota na kesi ya mabonza te. Hotelemi o laisser passer et le répétio. Mais bon senga mabonza bien mais tolo te famille lobi ke bino bo solo la te to mona clarté to mona eleki ona boya to ke dai za boye. Te. To zo ka décision te so to so na famille te. Partout bazo kende, marié na zaki na comité te. Mais partout bazo kende, membre mo ka famille azozala. So aza moko te mibale. Même nde to za ba yebi, même ba mavuanga yo salama. Parmi bato bazo sa mavuanga, bango pe baki neti poko na kamo elena ke kutsa ena bato ba resoudre solution. Ba muto resoudre solution. Oh, yum do sa boy. Bon, akamwe. Donc on se connaît bien ba yeba na bango donc. To tika ko yima. Merci beaucoup. Aza mutu na kata NTP7. Bon ça le bon point. C'est pas bien. C'est bien été. Ba honorer quand même. Batista ne pardon, nous bolinga keza na njiba lele na njili ube ba lele na fiki. Ya biso ba kata bateli kola mapata toke kolela ye. Mais bazo ko honorer ye te. Lobi bomo na masumu ye. Ba kolela na terrain 6. Lobi wana ba kolela na Buda. Ba kolela na fiki. Na stade Marti ba sa musala kwani konyo kola molipango na bango. Oui, mais le roi président masumu olela debana le roi na saisa ya ndeto omona koto. Ya bagarre na bango des esprits ezate ke balibani ko molimo président eza bien te to sepela te so tamusi micro na ninga msuba utaka terrain 6 ya terrain moko ya munene nanu o ezake ba mikonzi mena ba président soit Félix Tshisekedi ba sala ba meeting na Saint-Thérèse ba meeting na Saint-Thérèse et le loka po Mundiori akufi et comme kenjili ya milieu mo trop ba non c'est pas bien nini na ba fiki no to bien ba payati. Là musu ba place hygiénique ça malamu te moi sini na 5 ba sukule wapi mais ton jimi ka toye mais to comme asko na morgue comme c'est compliqué c'est pas bon to c'est pelaté. Ouais merci vraiment on prendre biso pena bientôt. Ndina obeka to dans clinique Ngalema mais la moni présence à Gloire Olangi une chroniqueuse o ya landara batuna ma nyonso ezala kota musique ezala kota théâtre azala raté la tendance to moni le ko la Mundiori vanta Olangi bon. Bien je me mets en Angola ndambe toza. Aris matin on monte ba noir ba mauve ils comprennent pas matanga exemple ils ara mauve ils ara pembe ils ara noir la tristesse musu pembe ngo bakemta kile na kimia mundu la sarage mawa c'est pas ça mundu tuzalelwa na Ngalema pona corps ya Mundiori mais c'est 20 ans. Voilà na invité soko ya kikala parce que biso bato ya kila na 11h absence totale ya président Masumu yemta président actrice comédien fallait ya avant mais tisko azoya te ba nungu non ba lobek pour la maman mbongo tout ça maman mbongo mso mona na te yango azoya te yo lo bani pona bio ta vérité. Président Masumu mon appareil n'aura vers qui va nous répondre musicien on a avec campagne. On a comme si on là on les a été premièrement. On a fait 1h30 dans là. So bimi na ko ba mona ngenzele za te boulevard les attaquants na ye na koti bondal. Nzele za te 24 nzele za te to ba nzela 4 je fais 1h30 dans za pona koma. Na suku chauffeur qui tinga na avant comme le pont comme la clinique chinoise na kitio na ebo makolo parce que toi na choix te to la air là pas dans nzela mais matanga na so bisa ka surtout ndeba mona ki mamoli vidéo beta de tour kuna babi ka moi la rebimaki mais le mo mbonga mo we ba lia raté mbonga mo we ba lia raté parce que katiki famille na yasa makamba sala les gens oublient aujourd'hui que mutona ko kene matiki libota na ye atiki bana na ye congolais il est un peu compliqué ngalo ba lo mo kon lelo ba comprendre que mon matanga baliara te pour me coller mon matanga mon comme bon on a bimeli yo ba tondole mon matanga pour biso ba sarata ba mon na so baliara te pour papa na maman na za sarata ba bilum sala matanga ba ko mususu mon na papa ba pe na comité ba bimisaka ba vérité pe mbongo ngo to yebaka so ekoti 10000 to longola ki 1000 to mona ki bo c'est comme ça
C'est comme ça on va savoir parce que pas ça va ses enfants, sa femme, sa famille, le moins bon. Mais si bon, on a désolé les lots, moi aussi la on a les papas mbaloba le anniversaire papa mba mariage azate mais biso to kansara to publier ka ba photo na le anniversaire mundura botama le 14 juin. Je mon papa mba paye à son âme joyeux anniversaire nous avons mon kimia nous tous sommes de pèlerins même biska to masa mundori ya kitina reina elo bi kozala nga koza jemime koza de telewa et koni na moto te kozala ko elengali wa nini mon elengali wa esenga permission te elengali wa skonde esenga permission de ce commis mbala moko ata président de la République na biso ata temi so di webi ke koko à tout na koko de ara ma fond les portes à côté pour te dire que l'olé à moninga lobi comme le roi commerce c'est matanga ba kino comme le roi commerce ils ont mis secrétaire ça ko fait commerce président ko fait commerce on demande qui la ko fait il faut balier ça base de quoi autant que bana mantana tikali mtongo pe babile monde ra ko fatiguer le pont fatiguer le rosé bon on est ko sombe ba bilo ko ba banike bon yebi ka biso ko to lande ki ba to sa ba démarche ba ka bon ko mana ya kuna to ko tay ko taki ba on est boye ba mais preuve ne pito ka on sa la rôle na biso ko la sa bon ke ba caméra oh j'ai mis ma ba fouter l'eau transporter voilà ba fouter au coupage té to zo rappel le côté to on a ba transport na pito d'abord mais ba comédien ba c'est la rabso fier ba bouda rabiso ba comédien mais jour matanga biso ka to la ba comédien na ba sacré ça anti vala ba internet ce ko yebisanga di ba to tefe baza o ba yo so ba image na mona tellement ka biso ba kizengi ba finga ngati to yaka chaque matanga na bango to na to saka na mundori africain faut ko zo elema na ngalima wati to yo fele carburant fait to ne so fele mais je so benge alors ça émission et ça nani mi ba ta internet wana mi ba ta internet so bota mutunga na yebate matanga to yaka accompagner bango mais biso so kufe ba yaka te so le ko ça le mabo to kufeli ba yaka matanga te o bango ba koma déjà ba comment ko le ka journaliste comment ma réputa ba yebate biso mutu TV ba le karana c'est la presse TV c'est biso monter à monterana muta ya presse de l'élection on a te bata presse ni on se bata presse ba ba valeur na mais jour matanga ba bomaka bango bien na téléphone j'ai mis ma oyate c'est normal mais ce que le bibo lingo e bana kande bato akufi bomu na o comédien na comédien ba do sola même si je ne sais pas sola mais en soi bolingo za la raté mona na ka makamba boy point ko ba bike mbonga bima oh donc na kosa na kosola muto po mo le qui est na CP Barcelone Barcelone, vous comprenez, non, Barcelone, beaucoup félix, le bas un mot par rapport au père de l'homme. Bébé, bon, en fait, toi, on a mawa, tu rendre hommage et pas peur, na biso papa mundweri telaka ke ki biso motema pasi. Toye kaka ko zonzo to ke kolela na fekili kaka ndenge zalaka donc toi vraiment na mama kasi ko bela kimi bo bela très anini barso ndingi ba yebi sonyo songa na yebi ah bébé voilà donc on va comprendre que ça fait très mal tout ça quand il y a des interviews alors merci beaucoup la binotu oyo botal talibiso et ça vraiment bien merci beaucoup non panza mutu oya ocha makelele balele na Saint-Thérèse ba okune na Saint-Thérèse mwana tie na fikini mwana mutu na tie na fikini oza mobala te mabima mwana mutu na tie na fikini ocha na Saint-Thérèse mwana na tie na oba okune na fikini basali anza manjili ba oyeba ngai na ebisi bino to beta na makofi ya basali na ebisi bino maman on y filembe maman ba nevele maman ba comédien ko salisa bato ya lolenge na yo ko yokela bato maweza habitude na yo na boîte ye asa maman bobo mais yo boka tant to bane ko lela bo sala kiwa aye na tangi komonele maman on y filembe ko salisa bato eza lolenge na yo ko yokela bato maweza habitude na yo tata pambola yo mama okende liboso omona bakoko mama awa ngai pe nazokufa na nsima mundweri obanda na yaki awa namona serkei place eza te oteserkei wapi aza papa mukolo c'est la programme à matanga sila ndeto ko pesa bino suite ya makambo nyonso bofanda kimia
Batransco mon anité. Papa Masumu mon anité. Neto na baba Masumu azate. Neto na baba Masumu azate. Mama neto na baba Masumu azate. C'est là na benga ye. Na téléphone. Trop c'est trop. Faut que la sabango qui est au télémi. Toi ba yu matin, toi ba ngoto bobote, o moni que les ena raison na baba chebe menanji, nanjili. Ndori na terrain 6 parce que terrain 6 c'est monene. Et ça terrain monene. Mais Fikine pe azar artiste monene. Non. Hein ba ko kolele biso to boy na biso Fikine. To boy. Siko to kabolende ni pas azaka moko. Ba yo kana déjà. C'est ngora lobaki na terrain Bouddha. Après na 16 heures aloba changer pour ani. Dans ce terrain Bouddha pe za muke makopi ko ke non te poto mosko yo so ju c'est que yo ça président c'est. Oh, ça salima bien finga bana njili baba il est très njili là milieu mo trop bas par rapport à ni. Oye biteke ba sapé ba bima na njili. École mine bo somi. Eza wa na njili. Na président de ratanga la bo somi. Siko. Pitala wa ça c'est très comment jour mo côté. Oh babi ba contribuer. Aya eloté. Papa yo ça qui na ngali. Alongola ki accord. Dans présent on doit comme grève dans l'hôpital chinois ezaki est sauvé. En fait on a ya corbia et ya ambulance et mais ça ça mon raté. Babi c'est qui na si. Ça c'est ba comme ko yana na njili tata wa ki no mama Oliva ye na mbongo yango ba comme ko yana sini ngwana. Pe ça so ka lingi eza na Fikine parce que ba tante wana ba tira na eza ba tante na ye. Comme as commissionnaire ya ba nini wana. Le président c'est azabe mo pa on a quoi les commissionnaire. Papa commission ça mo pa na ndenge na ye mais Tchangoundé c'était prévu. Tous les réunions est prévu. Lobby la 10h, bala 9h. naza artiste te na famille te na mwana nchini ya original makila oko babiso to sepe nango te fo ba nchini tonga to lele na nchini tonga to lele na nchini e komi lelo Fikine ezala te e komani non pese merci te non pese merci te merci ni la pese ezali pour artiste mais nous accompagner maman la ba parole non yo kanga soy kan yo kanga bona lo baboy ngai ngane na sabo ngana vandi na vie ba tembele ba 15 ans mais approche biso bemeza kale tona zo tokezo batneso na wapi oswe mais via biza bisabino soki ba ki enterrement biso no so wapi na njili Kimbuta te s'intéresse. Vous comprenez? Ve alingaki njili mingi azaki 100% njilwa. Et puis embouteillage nini? Ah embouteillage ya tekso ya. To commune nini? Yo mona bimanji. Yo siko papa na yo siko oza contre président. Papa yoka yo siko yo oza contre président sai sendenge atie corps ezana fiki. Et contre te. Likamba Fikine e bani kaka lelo togi lelo. Depuis lobia. So ba ebi ke mezala na njili kene na njili boke mais pas de jouer pas yo posolo ba mingo za artiste papa ngana zali président ya tout Tchangu debout et puis nazali président ya ba comédien ya Tchangu nommé par Masumu ayebi yango mais akoki ko consulter biso alobake non ezabo biso sali programme ke bembe kozala na njili Sainte-Thérèse na quartier 6. Même lobby na ça ko apprendre ngo kuté pas comédien mususu que non et rozala na Fikine après Fikine et njili bongo et enterrement siko bana njili ba ebité soki bana njili ba na Fikine ba kange bembe bolobani ba voyou papa bembe zaka moko jamais ba ko kange bembe ba sala ki ba réunion yo aux approches ya président Masumu mais président Masumu ti bo kamwa muto ke notalisa te liwesa nzela biso nyonso oya kufi akei biso peto tika lesa tourna biso bona charge ya bana famille bomi tungisa mate bona charge ya bana famille tangu to panza matanga nazana na mbongo te nana na mapangu te nana na mituka te nana na bosui te me ngana nimiko so charge ya bana
bunda na bango batu na bimisa michopo papa epesinga kana makasi ntango tooloba makambo boya bokoki koya te bokoki koloba te papa tosali 3 heures du temps na kati ya ndako ya papa Mundweri 3 heures du temps mama avandi na se azolelisa moninga na ye mama luka basali ya nzambe njili bangoto bobo bayongololo banyamuki luka bakomédien minene ya njili banyamuki nazwi ebembe na tie na fikini mutu na bino moko aye awa abetanga makofi mama na ninge na swa ye na misu na yo swa ye na bomi ye na débordé na tina ebembe eza likama bawela te bawelaka ebembe te bawelaka mutu ntango aza na bomoi towela ebembe te towela bana mpona ndima oza véritable njilua towela bana papa esa kufi aza mpe ye moko bana baza 6 ozomona famille eza na pasi ete ezaka ebembe na biso okabolaka mawa ebembe eza na pasi voilà, donc famille biologique, vraiment il y a président Mundweri qui met ça à 4. Boutoum Bouteza, vous comprenez la mission de l'artiste, nous avons Boutoum Boutoumé, nous avons un souverain dans ma ici. Merci beaucoup. Merci. Ya tuko na wazanga ati.
Maintenant se diriger vers Place Victoire et que nous avons international place pour exposer corps. Voilà donc je crois que vous avez une image, vous avez une intervention qui comment est-ce que l'artiste est très mobilisé. Il fallait que le président Mundweri Roger Vika, mais le Congo m'a fait parce que le président Massou a eu moins retard parce que là qui m'a envoyé moi avant. C'est un cas qui retard, il y a un moment où on a comme tout ça retard, mais prochainement on a comme tout le bon vraiment merci. La plus tout oyo aussi, l'image oyo il y a mort, comment ça s'est déroulé et on a tout écouté une caméra ça la bien. Voilà, merci beaucoup à notre boss JP Malou téléphone Pétrole Dallas. Merci à l'homme au cœur sensible Georges Lugoma à Dallas et aussi à l'ancien maître Sengi Ndasen toujours en Afrique de la Suisse. Merci à Miller pour proposer l'image, merci à Darcel Lenisi, merci à tout le monde pour l'équipe branchée. Vous comprenez donc très émotionné de faire le Mundweri comme ça. À voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Ce total c'est 001. Donc tous en number 1 il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a el biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa amen.